Alobi kisi ya Weranson eleki ya yete akendaka na Chine toyebi te nini oyo akenda osa na Chine akende malata na nazo s'adresser na Weranson nayebi naza au courant que au initié ex mobile nanga Kabwela Serge na bakisi na yo ba chinois. Attention, je suis une autorité et je suis la fille de deux autorités. Yo oyaki na mariage na biso na 2026 na 2016 pardon na 2016 po yemba oyaki ti poko makokotisa bato na bamakisi na yo keba na yo na koya kokangisa po naza autorité na poser plainte contre yo. Kabwela a utilisé nga balaki nga po a utilisé nga asalelaka bandeko na ye musala ata soki bozopesa ye mbongo na monde na bino wana apesaka nga yango te. Ça ne veut pas dire que pour naza député ceux qui naza na mobali atala kanga te apesa ka famille na ye mbongo naza na ye na bana mibale mwana liboso aza na 5 ans comme na ye eza liam apesa ka ye mbongo te naza na mwana mibale Johanna apesa ka ye mbongo te mbongo nyonso wana ezokende wapi na basi ya ndumba yo oza papa ozalaka na bana basi mibale nalandaka vi na yo bien nalandaka pe vi ya mwasi na yo Sylvie mapata yebisa mobali na yo albimisaka bwele na monde naza na ba information ya sur pe na yebi monde na bino boza nakoya pe kuna na kolakisa ba papier nyonso ke naza na divorcé na tribunal te na Kabwela Chimanga Serge sikoyo bino bo diviser ye problème ezate soki bokangi ye na monde na bino wana boyebisa ye apesa ngai document ya divorce légal naza mwana muke je n'ai que 31 ans nazo mérité te kovandaka na ndako nga moko na bana neti mwasi mokolo ya 70 ans kolingi bosala nga nini yo Weranson yo na mwasi na mapata ya monene wana okanisi yo koboma nga yo yebi place nga naza bakisi na nga eleki oyo yo keba na yo mpe nazoyebisa yo ke bachinois nakopelaka na bango très bien nakenda na Chine plus de 10 fois oyebi bakamini nakenda kosala na Chine te sala très attention nalingi bajete lokola yo misali camarade ya mwana muke lokola Kabwela mwana ya 35 ans papa mpola ya 70 ans pour détruire vie na ngai na laquelle yo livo Weranson bato nyonso baza na monde ya Weranson ya kisi ya Weranson na Sylvie mapata bo sacrifier ye moto akotisi Kabwela na bamonde wana bakomopesa ye ndako munene bakomopesa ye basi olingi osala nini yo Weranson naza moninga na yo te. Moi je suis pas l'ami des musiciens moi je suis une politicienne tant na komo télé maboye parce que j'en ai marre na koki lisusu kovanda célibataire il faut na se remarier naza so talika vidéo on peut batindela nga batindela vidéo Nathalie on senti que contradictoire na contradictoire donc mutaza ko se contredire ye moko na mambazoloba otali kaka d'abord teni elamba o mutalati wa ça la vidéo bato bakotala comprendre déjà kaka to comprendre ni candidat ya CNPP comprendre que il faut comprendre que aza candidat ya CNPP otali kaka na teni mutalati otali na nukara makambazo loba ye mon niveau za ko se contredire donc ce n'est pas la peine même que tu as hôtel mara pour na loba mamba bongo mutu déjà o a craché sur le président de la République na madame naye président de la République azali garant de la nation azali numéro 1 ya pays mutu o mankaye na ba vidéo lo ba n'importe quoi o ko lo sous première dame de la République oyo nzamba ndimi po mutu chaza le sigana nzambe pa ndimi yo o kamato sala ba vidéo o mataka ba beteka même papa ou tabotier papa so Alphonse Ngoïka Sanji ba respect belé na linga papa no monika ko tele longa papa wana na mona que il est gentil na mona que il est sérieux Alphonse Ngoïka Sanji wa tombole la biso équipe na biso ya Mujimai hein donc sanga balende o senti à sala ba stade en tout cas na ce plan na papa na mingi a go sala pendant ba plainte ma belé mais Weranson n'a pas le temps Weranson a bota bana basi a respecter bana basi alinga bana basi mingi donc azana tenter Orlando Marambo ba fanatika maison mère boza kuna tenter Orlando Makambo parce que bino boyebi mamba boto mona ngo trop komba Weranson de comment ngo oyo loba madilu cahier de Brion moto nyonso to alinga koma likamune kana na komba Weranson
Werason azali aza penaki oh so lingo yebana so lingi ba chaoka donc créer kalikam na komba Werason ba ochana bango yoka to mona ngo même on va battre analyse au monde tu m'a mabo so que dans battre ba viki tu va vendre on va ça analyse c'est que ba on y son ndenge moko ba ndenge monde batoma bomba na binanga te ba ndenge moko ba on sur les oiseaux de même plumage on comprendre donc il y a le roi muto alo sukola na kata douche est-ce que ba ibio bilamba est-ce que yo Hollanda changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Namona bango to solo la masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi yesra yo la na nyene yo le tam tam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame. Aneo, kumbabiso nzela lola. Aneo, evandelia cuire. Aneo, wifi à bord, mais la lola. Badroa Biso Batutu Kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça, c'est comme Wenge Big Family, Néo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Nous avions promis à ces terres Congo, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, mais jusqu'à présent, on n'a pas bâti le pays. Mes chers amis, entendre ces mots d'abandon et de ras-le-bol, observer dans l'âme congolaise la flamme patriotique qui s'éteint au fil du temps, je me suis demandé, pourquoi un tel abandon? Parce que notre pays vit une pauvreté très avancée. Parce que la jeunesse de mon pays est sans emploi, avec un taux de chômage dépassant les 85%. Parce que les infrastructures scolaires, sanitaires, routières sont dans un état piteux. Parce que la population congolaise subit une pénurie intempestive d'eau et d'électricité, ce qui d'ailleurs constitue un frein à une industrialisation rapide de notre pays. Nous avons un peuple qui est exposé quotidiennement à l'insécurité et à la barbarie des guerres imposées. Les personnes vivant avec un handicap
Les enfants de la rue communément appelés Chégué, les orphelins sont voués à la mendicité et au rejet de la société. Et pourtant, mes chers amis, le Congo est une nation de grande destinée, un pays potentiellement riche, un Eldorado au cœur de l'Afrique avec une superficie de 2 345 000 km², plus de 5 000 km de voies ferrées, près de 300 000 km de routes, plus de 16 000 km de voies navigables, près de 90 centrales hydroélectriques, plusieurs pistes d'atterrissage, 5 aéroports internationaux. Mais dans quel état? Le Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants, majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la fondation Alidor Massamba, qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobolanda biso na Elenge Congo TV, chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo, oyo tobengaka RTNC ya YouTube, Martin Engi double vitesse affisée. Merci vraiment na babone nyonso, bozo pesa biso confiance na musala tozo sela bino, tongo midi pokwa po esepelisa la difumu, mokonza loste, motema ya mama Arlette Fumu, pourquoi pas na Junior Lange para-américain, le jeune patron Nakati, il y a États-Unis, merci pe na Karisha Sadik, la finlandaise, maman sociale Nakati ya Finlande, merci na Chris Genda, bon chic, toujours pemeni, il y a papa chéri, Balobito Bosanate, porte de la Chapelle, Paris-Bruxelles, solution chez Dumitu Manga, Balobi Kunande solution, et Zali, merci pe na Fabio Lamadidi. Alors, toza ensemble na Piroger, moi Namboka, Molobeli, il y a Wenge Musique à Maison Mère, ne na benge poto solana nous par rapport à la vidéo oyo ezo circuler na réseaux sociaux, tolandi biso tout, ndenge balobi na kombo ya wera mabe, balobi ke wera akanga mobali na kisi, tomoni biso tout mwana yango ikasange. Biso tout bien très bien. Oh ba problème ezalaki, ba problème ezala kaka, asali vidéo lobi na mutu bema. Biso to ebite so ezala solo. Mais tant que ba pandi sango na vidéo tomoni ke bazolo ba mabe na kombo ya Weranson, ke Weranson aza muta ba kisi, Weranson akanga mobali na ba kisi, mobali ne lelo akimie, yango to yambi Piroger lelo na ba vidéo ezo circuler na kombo ya les rois de la forêt. Kaka na vidéo wana to okipe batangi kombo ya mama Sylvie Mapata. Ebele ba sepeli nango te. Ba propre, ba dire oyo, bomoni ndeko mwasi,
azolo bana kombo ya Weranson. Elenge Congo TV, toza vraiment ensemble na Piroger. Mon Mboka, bonjour. Ouais, Martin, bonjour na yo, bonjour na ba fidèle nyonso tu Elenge Congo TV, oh tobenga RTNC ya YouTube. Vraiment na bi ke bo vande belé na ba chaise na bino. Na moni ya Théo Zambrota, mutaliara dollar et la te. Na moni maître Ig Pulusi. Tout est possible à vendre Zotala, Prince Agama, Bazotala, le roi Serge Makila, dragon de la monnaie, Bazotala, Baby qui est Piroger, Alobara Solo, Naï pour éclaircir Bino, pour informer Bino, Maman se chose déranger Bino. D'abord, Mbote Alifiki, il y a les mêmes yapé à Boto Sina, Tata Mokondi, comme mon nene à Wingé. Moi, Mboka Werason, mon bouté, maman si de Jiman Pata, maman Exosena Gladi, vraiment, Escabozali, on est là. Piroger mon Mboka, alors Batebele Babengi Biso, Tolandi vidéo, Weranson Aza, artiste et musicien, Oya Ebani partout, place ba Congolais Baza, même aux Congolais, Weranson a Ebani. Lelo après Stade de Martyr, tout mon vidéo aux circulé, ndeko moi si, ba propos na Oya Bimi à lobby pour na les rois de la forêt, qui a Weranson Aza Mutuya Kisi, Weranson, Babenga qui a pas bête concert na mariage. Ouais les cas qui entre yena mbal na ye mais le lo Weranson akanga mbal na ye na kisi mbal ne akimanda kwa asungara même banate Piroger tant bat bolanda vidéo biso tout et sali biso pasi Weranson aza responsable ye moko lobi wera azana bana na enda lobaka maloba o babimisi pona Weranson na besi mote na isha okoko na to songo penda baventir te na makambo ezoleka balobi mabe na kombo ya Wera papa yo tuna nga question ngane na répondre yo so na nini ngane mutu na go swanga so il faut soit d'abord par respect à ba public on est en monde na télémi mais normalement je devais jamais répondre na question bongo par respect pena yo parce que tu es un grand journaliste en Mboka na biso le rôle est déranger yo olingi batu ba éclaircissement yango na go sabato premièrement so tel cas vidéo on peut batindela nga batindela vidéo Nathalie on sentit que contradictoire na contradictoire donc mutaza ko se contredire ye moko na mambazolo ba otali kaka d'abord teni et lamba o mutalati wa ça la vidéo o batu ba kotala comprendre déjà kaka tu comprends les candidat à CNPP comprendre que il faut comprendre que ça candidat à CNPP otali kana oteni mutalati otalina nukara makambazo loba ye mon niveau za ko se contredire donc ce n'est pas la peine même que tu as hôtel mara pour no loba mamba bongo o comprendre ndeko nanga ba information ça ngo belé mais votre tout nanga ta makambo lem susu otu nanga ta masolo ya ami personnel ya boss nanga papa chéri Jibem Piana voilà l'homme qui a mis de l'eau dans coco obo tout nanga makambo ya tour de contrôle héritier Watanabe o azo beta Stade de Martyr o comprendre e ba amuko to solo la ngwana mendeti masolo oyo eza ngo peine perdue masolo o to na ngo po ebele bo sela ngo banalise biso toza batu toza bapandisa ngo tant to moni likambu o ezoleka ezo circuler toza awa quand le gars qui lobby le leza dimanche lobby lundi mardi romone bela ba chaîne oyo Weranson peut-être obima mabe bato belé baroya barosa banalise bato belé yango na lingi vraiment to solango nan po bato babengi nga balobi alobela rapé mabe na ba konzambo non mutu déjà o a craché sur le président de la République na madame naye président de la République azali garant de la nation azali numéro 1 ya pays mutu o manka ye na ba vidéo lo ba n'importe quoi o ko lobela sous première dame de la République oyo nzamba ndimi pour mutu chaza le sigana nzambe pa ndimi voilà yo o kamato sala ba vidéo o mataka ba beteka même papa ou tabotier même papa ou tabotier papa Alphonse ngo ikasanji ba respect belé na linga papa no monika ko tele longa papa wana na mona que il est gentil na mona que il est sérieux Alphonse ngo ikasanji wa tombolela biso équipe na biso ya Mbujimai hein donc sanga balende au senti à sala ba stade en tout cas na ce plan na papa na mingi na pese ya mbote mais ko tala ba comportement à serre na biso wana na ko so pina temps ebele te na lobela pour na respect na yimo na mwasi hein hier sera se respecter te biso to respecter o comprend sori hier à se respecter te biso to respecter na biso ya azali député azali autorité azali mutu munene na mboka oyo voilà ngana bi que député
akenda loko plaider kuna na parlement akenda nde voter ba loi ba mambebele député soit à se sentir et l'au moins touché tant que mutamayela okena justice on comprend bon au moni wera son so ba landa ba propos et ça te pire au telema awa et ça maître junior katakata double maître a go sala pendant ba plainte mambebele belé mais wera son n'a pas le temps. Wera son a bota bana basi a respecter bana basi alinga bana basi mingi donc azana tenter Olanda Marambo ba fanatika maison mère boza kuna tenter Olanda Makambo parce que bino boyebi mamba boto mona ngo trop comme ba wera son de comment ngo oyo loba madilu cahier de brillant moto nyonso to alinga koma likamneka na komba wera son azali azapena ke oh so lingo yebana so lingi ba chaoka donc créer kalikam na komba wera son ba otiana bango yoka to mona ngo même ngolo ba bato ba analyse o monde tima mabo so ku bena bato bazwi kiti ba vandela ba sa ba analyse c'est que ba onyo so ndenge mo ba ndenge mo ndenge bato maboma nabi nanga te ba ndenge mo ba onyo so les oiseaux de même plumage on comprendre donc ya lokwa muto azo sukola na kata douche sko ba yibio bilamba est-ce que yo Olanda oyo sukola na kata douche ba yibi oske bilamba na yo est-ce que obima bongo Polanda obima te cela veut dire mambo ko ta peine perdue mais tant yo utolo belo romoro kutu afinga mokonzamboka afinga première dame alobana papa na imo mabe lelo bina we ranson mabe est-ce que bato belé ba commenter tantôt bazolo ba non ndeko na biso moi si azana problème tam so azobela azolo ba marambo yo na se maladie et là on is ko solution ni erozwa ma tant que yo lobi ke place naïs ali kunando lobby. Ah bah oui donc biso to limbisie to bi que ça était azolo on peut-être na c'est à nengo maladie ou quoi donc to limbisie de qu'on a besoin moi si aiba ke wera son naza parent wera son naza responsable à botaba na basi donc à respecter bana basi mingi on moni ba mambo azolo ba wana so ba tunye ba preuve na on justice a ozana ngote c'est ba tunye mambo azolo ba preuve na ngo abimisa ba preuve na on justice si wera azana kisi la si wera azana kisi akangi mobali na ye wera kisi neza courage wera kisi neza don likabunzamba pesa ya musique yango za kisi wera na courage na ye yango nde kisi wera eza mi ba misa tuté eza d'abord don ya musique on zamba pesa na courage na étoile pour muta bota ma étoile étoile a wera son ezala teke confondable bino bolo bango kisi donc kisi a wera son ezala d'abord donc eza courage pe étoile a bota ma nango yango moni maramni nyo surtout vie et simbara donc d'ailleurs so tali wera son na banzembo na carrière ne mobimba sa sala sanzembo agoza na 60 nzembe comme sara nzambe 60 so sala 100 vocal agoza na 80 vocal na ye et comme saka nzambe yawe merci na lupemba yo pesanga ngiama nalikabo monene talelelo eboti bajalu yawe nakobanda nanga kaka kofuka milaka yo yo no confondre binemi nyonso bakotele milaka nga wera mwana na yo papa n'exauce gladi patrio kofineza ne mandoki ya ba faible Roger mwana mboka wera so landi banze mone yo akaka onzambe tata yo mokonzi oswete moto te mabe na mokili ya se opesa privilège na moto nyonso luka kozwa okaba badon mpe bachance na moto nyonso aose soki esu kote mosoka yawe opesanga Gilles bavo makasi ya koluka ya nini yango nazala parese na gravese nasala mpe mbangu te kasi toujours na milie na koma dijas neige okaka nzambe na nzambe nayoki pi Roger pusana boye o nzambe yokanga ngai mwana na beleli bole nanga kosila mokolo wera son vi na ye mobimba akumisaka nzambe mais pourquoi tant que tozoloba mwana ya papa na bisongo ika sange pona nini kaka batu baze belé ya tangika wera son pona nini babwaka libanga kana mbuma kotelati ayebi ke soka tangi komba wera son ba pi Roger bakoya ba Sankara bakoya ba Papi le Prince bakoya ba Odile Manzaka bakoya Adrisha sénateur d'Angola koya o comprendre et ko sala ke batu ba chaika mais quand weza noka muke apa limwe
babwaka libanga kaka na mbuma kotela ndeko na ngai. Papa soko ze toile na vie ezara ngambo. Omotenga Piroja ba publier nga na lali. Na pongi na ngai komel ba tu problème Piroja ko lala te. Tala étoile ndenge ezala do. So ze toile na vie eza ngambo pepe kala yemba. Koyeba nezali nde ngambo yaya. Alobi kisi ya Weranson eleki ya yete akendaka na Chine. Toyebi te nini oya kenda osa na Chine. Non on a messé c'est quoi qui s'endako. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille a marathon sur la tête. La seule qui soit timide la katia ba rouge va bien là. Chef, ba nina la ba ni comme moi si la télé inane. Chef, ici là. Au monde beaucoup faka. Oyo, biloko so pour mabino ndila o lokola qui s'endako. Papa, oyebi te que laboratoire mais médecine essaie de biso solution ou de kala. Solution ignorant, c'est la ça. Omoni oyo, signaliste suppositoire. Oyo, signaliste comprimé. On a ba hémorroïde. Voilà. Omoni désostérile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et quoi aider ma casse. Mais borax, ce que c'est traitement nyos tout. Il y a hémorroïde. Nesiko yoko banda ko pakulango. On a nzoto abiso ba papa. Ce qui pour lingi, on mesurait ba centimètre non avant banda ko pakula. Pour me koloko ça, on ko mesurer les sous. On commande que box toujours champion. On comprend? Pas question nationale question. On consomme si comme soutien na Congo, kaka na laboratoire mais à missile. Et puis, et salami na banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mon soutien. Ya Congo ndé. Maman na kosi? Qui est pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui borès oyo. Mobile nanga sa il a borès oyo. So qu'on a borès o té, mais mobile nanga tout les gens ya boubi. Au monde ba question te présenter yo. Et salami na ba pharmacien congolais. Docteur Pichu Tondele, yéné savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partir ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou eso ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bah qui si on est dans la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et dans la autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka bah qui si on doit produire la CRMTA et puis on dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort biso na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele yéné savant. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko euti mboka, kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemagne, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau.
makambo ya kokende Château Rouge Abou Pia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, Bonabo Pikiliki Bonjoto. Caillou et commissaire papa Koboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait le premier round a commis qu'on ronfle le col angoulou à Mélis savon. Solution et mon ami et pas y a toute l'Afrique. Chez Glody. Akende mbalata tina end. Sans Chine kokite mbaloke na tana end. Ake partout. A robeta pena www.satan akutawera santé. Mais soka kene na ba église le roi ba colonne de feu. Abeti www.jésus akutawera son avandi. Pour wera son abotama d'abord le 25 décembre jour morona dato ba kumisa yeso abotama. Vous comprenez? Donc, akende partout au Canada, au Japon, ake luka kisi ya wera son akuta wera santé. Mais soka ke na l'église, soka ke na ba geste na mutema malamu, na ba geste mo carika dans le français on peut déranger dans l'anglais mo caricatif. Ya yé. Vous comprenez? Ba geste bongo. Vous comprenez que voilà, alors puis ceux qui message européen ça na ba fanatique nyonso ya wenge musique à maison mère ya ba parce que ba artiste émission na biso o balandi vidéo wana en tout cas misusu bazana doute misusu bandimi yango misusu pe baboyi yango alors so bo pesa message tant que papa na biso ngika sanjo zolanda biso est-ce que na ba propos ya bongo okolo ba ni na bande ko nyonso balandi vidéo wana ya mabe ozo circuler na kombo ya Weranson. En tout cas, en commençant par ma fanatique à Weranson, ma fanatique à le roi de la forêt, binomo d'abord, on a confiance à leader, on a bino boye billet, pouvoir appeler ça bino, valeur appeler ça bino, bon on a bino à l'aise, bon mi tungsate, serre on a serre na biso, à la congolaise, donc biso to respecté, soyez moi c'est respecté, biso to respecté, peut to limbisi, pour biso to ban ambassadeur de la paix, Weranson a ambassadeur de la paix. Abala moi si waza pasteur, maman pasteur si de Jiman Pata. Weranson grand frère na ya zali pasteur, frère Patrice Ngoy Musoko. Donc ils ont famille moko ya Nzambe. Tolimbi si ser wana premièrement et na bato tout botali vidéo wana boza choqué, tolimbi sara ser wana. Hein? Yesu alobi ayebi mabe azo salati. Peut-être ailleurs on a sima qui ça qui m'a bé mais biso to limbise to ça dans temps te biso to na ba programme belobi que Weranson a très réclamé na Guinée équatoriale akenda ka beti bakangi atikala kuna mais Bruno Lubika Zobala, Bruno Lubika za grand mécène ya wenge musique à maison mais ya ba orchestre tout donc par reconnaissance na Weranson a bete na boy $20,000 $30,000 à tiki aye akitiki na ko bete la Bruno Lubika malgré akitiki na beti mais balobi Weranson ga Guinée équatoriale ba kende journée donc nenga za sorti lobby na tongo ba kesus on comprend mais ba maman père sous na ba kermesse bazole la Weranson ba maman ba bi bazo tekate Weranson na beta po Weranson la beta ka ba maman ba teka donc le 12 août toza awana na et pas na biso na RTNC na hôtel Invest na kermesse à 50e ya Caribe Variété le 12 août toza wana le 14 août toza bona bandal mabele mamen donc bana bandal na kermesse festival wenge le 14 toza wana poto betela bino après le roi de la forêt s'envoler pour na Cap Vert bino mo boyebi wenge musique à 4x4 BCBG tout terrain bazo préparer pour na biso merci signal mora nene o eza roya donc voilà ndiro na ngane za wana. Voilà, merci Tokom Nasuka Elenga Congo TV donc Kisndo Azana bien donc to libre polémique. Merci vraiment Elenga Congo TV toi qui poto éclairci bino par rapport
il y a vidéo oyo ils ont circulé na combo ya Weranson na combo ya Maman Sylvie Mapata en tout cas et sali vraiment batu bien te partout bazolanda biso merci na F Mabungu balobi pesa mbongo ozo makambu clip déjà ebimaki donc sortie officielle déjà clip ebimaki suka na chanson pesa mbongo ozo makambu boke na page na Facebook officielle donc F Mabungu officiel bo s'abonner kuna boke pe na YouTube F Mabungu officiel F Supreme Mabungu officiel na YouTube bon on a déjà clippé ça déjà wana pesa mbongo ozo makambu suka na chanson merci na bino tout le 9 oyo mardi le 9 eza anniversaire nanga Martin Engi double vitesse à fusée donc mardi le 9 joyeux anniversaire mon frère Martin que du bonheur nzambe ya pesa yo belé akoksa ba projet na yo en tout cas longévité na prospérité na souhaiter pour notre santé kitoko mamnyo surtout ba projet no kel boso na bi kolunga pe poto kende malo pe kenda ta poto ndeti prince ba zela ko kendete zela merci na code mondial ya Willy Mouchen na peso bambote donc bo mona ramamde zala merci pe na Chris Genda balobi mardi makambo ezali merci na bino tout Ladi Fumu Mokonza Loste Fabiola Madi di Karisha Sadik la Finlandaise na pesi bino bambote bozala branché na Elenge Congo TV botika malamu.